ngai comme na Medoxy ngat na Gabriel to yebanaki na salon de coiffure to kena okata mwana suki et puis Gabriel ayiko kuta biso wana to bandi ko solola bandi ko expliquer biso auti Afrique du Sud azana mwasi na ye to sali connaissance ngapi na koma bisa a otala biso akoma iko ya otala biso na ndako tozo sola biso makila na ngani pinze esimba kina donc makila na ina ngesimbaki tozo sola pena très bien to comme ba camarade makasi penza to zaki na très bien mais et ça les gars passe makasi ndenge na Gabriel akufi et ça les gars mabe moko vraiment nzambe fala au misaye akufi to avant makasi penza akufi avant vraiment eza passe mais nzela biso nyonso to kufa na biso mais na moment ko ta kufeli yango ndete et ça les gars passe penza na poste pourtant ça les gars passe mais nzambe zoka molimo no po eza nzela biso nyonso merci.